qu'il y a sérieux na niveau ya ministère à sport, na niveau ya fédération, il n'y a pas de sérieux parce que football n'est lo que pesa mboka mobimba esengo. Moi je pense que ba dirigeant musu ba na politique ya kosala que population ina chef de l'état to ina ba misala malamo chef de l'état sali déjà ou déjà bandina ou to komi na niveau to zomona. Je crois qu'il y a certains gens bazoya na politique pour population ina chef de l'état. Likamuloko la makameta sport na biso mboka. Championnat oh quand tu mané championnat zo katanaka toujours. Mais bino bolobi bwana ba ma plombe, boza be expert. Mais nazo mon on dirait ba ma plombe ngo ezaka simple bout de papier parce que comportement na bino ndeko lakisa ke boza ba ma plombe, boza be intellectuel de façon que makambo yo toza ko zongela ngo soko ko kwei lelo. Lobe olinga lisu to kwei ba lobaka pour bien sauter il faut reculer un pas en arrière. Mais toujours comprendre que championnat na biso monde à football comme le lot toujours quoi toujours taka maka esika kaka moko. Mbonga ngo pe ko bima et comme ba mbonga ba poche na bango. Donc batala kana bango intérêt commun ya population te et comme ba intérêt ba poche na bango. Manque à championnat yango zo mona équipe na biso ko pesa football comme tel. Net biso ba supporter à vita. To déplacer lobby to comme na avant que ne beta match to comme na beach na ba never mais to traverser na 14h kuna ba démarche non soit administrative tina niveau à beach 16h30 zo kota stade mais match est déjà na 17h. Bon yebi sanga to ko sala loko nini kuna pe ba conditions très compliquées. Donc ba supporter rebele ba kina la ambassade. Or biso to za na ba stade to na stade de Martira. Donc ministère à sport, la fédération baza incapable de engager même pour entretien ya ba toilette. Alors là où vont les choses. To sengi kaka élection à fédération salema to sengi kaka sportif nyon surtout lobito kutana na never na molar to marché to kende tina niveau ya présidence ke nekotika memo chef de l'état aza sportif chef de l'état koko taka stade te be équipe eza malamu te biso tozo bundela sport toza na posa ke changement kota mais na yebite le tout puissant ministre sport oyo banda ye wana makamezo marché te tozo mona kaka si nous voulons que l'élection au niveau de la fédération. Il faut qu'il y ait changement na fédération to quitter le ministère du sport parce que on a des football qui pèse à question yango ezo zinda se ko zinda. Donc sans compter même féminine, sans compter même basket, sans compter même tennis, sans compter même la discipline tout ça boxe, karaté, tout ça tala lelo yo. Moi na batabuni ba combat azu moi $100,000 ba pèse pour la préparation moto le quoi mboka na biso balinga ko mona mbongo te azaki obligé azwa moto pour akimazonga parce que mbongo na kolala na ngona ndako te. Kaka ba politicien bazui ba petio ba kulo na batia bango na basima mikongo na bango soki bazo kene ko s'enrôler partout ba démarche na sima na bango bata makasi nde loko ezo sala ke lelo yo tozo favoriser même ki banditisme na ba dirigeant pe musu ya mboka biso toke na Congo Brazzaville to koti stade to moni ba papa na ba mama ba yena bana ba koti stade to moni ordre na porte na kokota to moni désordre te to moni kulu ne bunami na stade te soko za na billet to futi mo to kota stade te mais pourquoi pas na biso awa. Et puis le stade à Kuna, il y a un stade mopé à Miké. Mais grand liboulot, c'est quoi ticket la biso. Place auto sanganaka, maman. Écoute, ça a fait un bon entretien, on a un problème. Donc, bilo qu'on a toujours déploré sur Rango, to sengi kaka changement fédération élection premier salema na mbongo ezoya à droit à télé. Déjà ba bani ko sala calcul ya ko kabola. Mais ba lobi mbongo na bo sala infrastructure, botonga na ba centre, botonga na ba biloko pour na football lelo talelo to ke no beta. Na Lubumbashi kuna c'est trop loin kuna pe bande ko na biso balinga mona pe be kiba kishase le comment le kwa benemi mais toza mutu moko toza mboka moko mais sikoyo to ko kende kuna akaya malamu ezati to ko suka wapi. Merci beaucoup madame to sengi na chef de l'état a impliqué à kota likambo yo alandela likambo to lingi changement na monde football toko zalaka te ba congolais nous to le la to boya ngo to lobby to ko marcher lobby to sengi na ces police et protéger biso to ko buke loko mutu te to ko sala casse te mais to ko marcher comme ba citoyen bien averti ti to ko tika memo après to ko zonga na biso toza koloba eza pasi pe soni pe mawa mboka munene neti République démocratique du Congo yozo ba vite eza ka vite mta polite mazembe pa poli lupopo pa poli imana sali nil ya mawa so tali beteli eza mawa cela veut dire quoi toza na problème na mboka na biso na niveau ya sport so tali même équipe nationale na biso ezala senior A ezala A prime au monde que niveau exact. Pourquoi nous avons un problème alors nous devons il faut tout changer makambo
makambo po échanger biso moko photo telema biso moko ba pratiquant ya sport biso moko ba fanatique ya sport biso moko ba auto lingaka sport lokola balle nde mtu na minute oyo eza na likolo zo pesa pasi makasi to lobi biso nyonso lobby toza na balabala ti na palais de la nation toza na memo to otikela mokonzi ya mboka oya biso eza politique te le sport ya politique tokokuta lobby biso nyonso tobandela na station Molar tokutani wana na station Molar na 9h biso nyonso nzela ya palais de la nation tokende toyebisa mokonzi ya mboka bilan na ye na sport eza 0 po azosala confiance na bato oyo bayebi eloko te pe balingi te makambo échanger boye avenir ya sport na biso eza sombre eza nul ba défaite oyo eza soni surtout tokende kobeta équipe mboka munene ti Congo tozangi stade mboka munene lokola Congo ezwa 2 fois CHAN tozangi stade eza homologué te il faut tobeta na ba mboka batu mususu na mboka bapaya les choses quand même équipe nationale na biso pe na Marsawa et kebeta libanda na Cameroun eza soni pe mawa biso totira kondima biloko ya bongo te yango tosengi oyo nyonso aza na souci makambo échanger alingi pena mbongo wana solo eya popo na biso bango nyonso na ministère na fédération en tout cas ba échouer batika place na batu o bakoyi koya kobongisa